JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Ladies and gentlemen, bonne année 2025, meilleur vœu à tout le monde. Vous êtes dans votre chaîne JDK Mopao TV. Abonnez-vous massivement, partagez pour au monde en Bogaraboui. JDK Mopao Yonde. Merci. Olembe seke. Tomelaka nde mai congolais yekola komelaka mai bamama congolaise osombelaka bapapa mai na ndako otika kosombaka bapaki ya bière so osombaka 4 paki ya bière mama changer sombelaka yata moko sombelaka ye nde 3 paki ya mai nde c'est la santé. Andeko, nous avons la période de Mabé, période de la fête, ou la période noire. Alors, manière de monsieur Romela Massanga, il faut tout le cas, tout le cas pour améliorer. On a repris qui s'amoute Massanga, mais na kolingande, on a conscience, on y a que Massanga, ce qui est l'équipe. Alors, bandeko, balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance oyo bopesaka soda na bino ya Nikili Eloba Yemei Jean-Louis Lubandila. Utika na kaka moko l'unique oyo nazaka fierté ya communauté congolaise na kati ya Nikili ya poto. Bandeko, s'abonner à la chaîne Nabino Yasika, pour les abonnés sur la combo ya JDK Mopao TV, pour s'abonner, les aka ofélé, vraiment bande konanga yi bosa nga plaisir, tout côté na 2025 avec 1000 abonnés. Abonnez-vous massivement et gratuitement. Bandeko naeko pe sabino ba information na uti kozwa na makombetali ba fête. Il y a un réveillon. Il y a un kosenga tant aujourd'hui vidéo oyo partager un mot rapidement dans ça mon laïté pour koka kosunga bande ko ebele na ba dispositif oyo l'état français a zui. Na kozala mon laïté bande ko ngai vraiment tout partager rapidement et recevoir ba vie ebele et recevoir mitanda na biso et recevoir ba famille ebele. Nayebi ke na kati ya communauté oyo toyokaka ti communauté ya batetu. Tout simplement pourquoi? Parce que tokutani na ba soso, ba mpuku, ba niaou, ba meme, ba ndaba, ba girafe, ba lion, tokutani biso surtout esika moko oyo vraiment eza ko apporter biso kaka mingi na kati ya communauté ba illettré ba brouti na ba brouti, ba idiot na ba idiot, buzoba na buzoba. Et là, je parle bien de certains Congolais. Pour yo comprendre na pouvoir kumbuta, ya yo comprendre na pouvoir wana kaka, o comprendre ma musola puta lo barati. Na solo na bato ya boanya, otamaye le ba comprendre nini sola puta zolo. Je parle de certains Congolais au ba ko bebisa image ya ba Congolais, au ba bebisa image ya communauté congolaise, kata poto awa na diaspora. Par comportement en Moïse et en Gauthier. Et je m'adresse aussi en même temps à ma maman.
Bamama bobongisa. Bozo bebisa ya trop bamama. Baotala TikTok bamama ba congolaise ezaka bobina kaka. Bobina kaka. C'est-à-dire elo mususu oboko apprendre na bana na bino ezati. Le bana na bino eba ofongola ba TikTok pour moi na nyonso ya poto à partir de 11 ans à comment na iPhone. Donc ba omona o bino ba parents bo sala. Ba omona ba comportement na bino. On a tout changer ma manière de revivre dans Bamboka Mikili, surtout la diaspora, parce que mingi mabe bana biso ba omona. Bana ba copier tout ko ba maman bo sala. Ba maman mususu banda o lamuka ina tongo binda kana okakobina kana okakobina kabina kana bino kaka. Mais finalement, où est-ce peuple ndenge nini? Maman bozo kende osambela ko tonisa avec l'église tongo pourquoi et bozo yo kakati bozo changer kati. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.